alobi na nga ok problème eza te oza wapi nayebisi naza na ndako ok tokutana kasi na station ma campagne non ayebisi nga yaka na bureau nga bino na bureau wana naza fatigué chaque fois kushaka na nga na bureau wana peza place ozosambelela bato nalingi na nga na bureau na yo te na oya na bureau na yo te parce que nakomaki na idée yake na luka nazwa mwa preuve moko boye pour ke apesa nga badocument na ngai na ndenge moko ya mabe te alobi na nga ok tokutana na station ma campagne na 9h nakomi na station ma campagne na 9h aye na dipe na ye wana amemi ngai tomati na ye ti na meteo ayebisi nga bi oyebi ke nazala na ndako na nga moko na meteo awa nasali sambla nga bino nayebaka na ngai te mais nayoka bamemir ke azala na ndako na meteo mais nayebi na nga place ndako na ye eza te parce que mobali na ngai mpe asomba mpe ndako moko na meteo wana babotola ye après tokomi na ye bafungoli porte ayebisi ngai nakitisa mutu na se natunaki tokende wapi leka tokende ka omona place tokende na meteo na lopango na ngai tokoti nayebisi ngai bi nabatama na se nabatami mpo sentinele amona ngai te afungoli porte tokoti tokende na suka pisine yango oyo na ndenge nsima aparke namoni abaluki na nsima abendi kofre na ye abimisi orevove na ye wana aye nango na kiti ya nsima ezalaka na mwa elamba moko boye neti poche na kiti ya nsima wana atyango na kati wana ayebisi nga abi baluka liboso baluka na nsima ntango na baluki na nsima namoni ye abandi ofungola chemise na ye deja ngambi sikoyo awa obengi ngai mpo toya kosala lisusu ou bien oyo opesa nga badocument na ngai otalela ngai nayebisi ok nalingi nasuba nazalaki na mposi ntango aloba ndenge nasuba wana pour ke afongola nakita nakima na nga apesi nga 2 sachet abi na nga suba nayebi ok nga moko naki obwaka masuba na nga alobi pesa nga masuba wana nga moko na obwaka na nga azwi masuba ntango azwi masuba na bino ava kutu asuba abandi olongola bilamba mutu moko abengi ye mwasi na ye alingi abota ifala asambelela ye ntango azosambela nga bino nazwi telefone na ngai nasali neti comme si nalingi natia kamera nga bina meka nanu kofilme mukuna oyo pour ke nalakisa image oyo akobanga apesa ngai meka nanga parcelle natie kamera na bundu nazalaki kutu na idée teke kamera ezwaki ye ntango natie kamera nayebisi ye nalingi nasuba azwi masuba wana nzoka kamera ebandaki kozwa asali makambo na ye alingaki asala na kati ya mutuke esili pendant 46 minutes oyo évêque amatelaki ngai 46 minutes yabi oki omelela nga drogue ou bien omeleli ngai biloko nini abino eza naturel nazalaka ka boye abino me mokolo na kushana na biro ozalaka boye te abi mpo nalakisi oyo nyonso oke nalingi yo nga bino osokomi mokolo biloko ya boye mokolo mosusu okende okufa likolo ya mwasi mosusu no naza na bakafe moko boye namelaka ya baindien nasomaka ngo na galaxie eza kafe moko na miel batekaka yango eza na miel yango nde namelaka eza nango na ndenge moko ya mabe te ok asali makambo ne ntango asisi me olobaki na ngai omemeli ngai document awa lelo tozosilana olibere ngai oyebisi ngai tokopesa ngai na mbongo libere nga kasi nga nakamata nzela na nga nakende nayebisi otalela ngai eza menace ubi ezanga bino na menace mpona problème ne tellement azalaki aza brutal moko akosakana te na bando obanga ye asilisi alati bilamba azwi munduki na ye abaluki liboso ya kiti ya liboso ayebisi nga bi kita na kiti ya liboso ntango na kiti na kiti ya liboso alalisi kiti mpo bafongola porte tobima kote akende na masuba na ngai namona place abwakela masuba na ngai te nayebisi elengi nabwaka masuba aboyi me tobwaka yango na nzela ya bino nga moko nayebi place nake obwaka yango eza bien te kobwaka masuba na nzela après ayebisi nga bi mikanda wana na bosala yango na bureau na église tokende na bureau na église ntango tokomi na ye na pont moko ezalaka oleki station ma campagne ozokita pont moko ezalaka fo okita na bandale wana ayebisi nga abi nakita awa bato baza te
o kita yo zwa taxi so toke no mbala moko ba to comprendre ba bezwa taxi o landanga tango na kiti na zwi taxi pona landa ye muku na kima ngai akima na mutuka kotela nzela mususu akenda na kenda ti na bureau na vanda na bureau ti 0h mungu na ya te na benga ye azwa telefone te na zongi ndako na ye ko benga ye après 3 jours na sali SMS na bi ok kantia vi na ye mobimba mobali na ngai vi na ye mobimba abonzelaki yo na église wana oganye mbongo ebele nsima na ye nsima baprofesi na ye lelo akufi ozwi ngai kombilanga na yo obimi mpe na bana mwana ya kantia yango mpo na motema mabe na yo balingaki basala chantage okoma opesa bango mbongo pour ke baloba eloko te balingaki bakende kolobela yango na molire pa bana opesa bango mbongo mpo baloba eloko te oye mpe osakani na nga mama moninga akufi lelo aza te okomisi bana na ye bilanga na yo après ça oyo kozwa na mwasi na ye olobi ase akufi deja ok ndenge eza boso opesi nga mikanda lopango te après okushe na ngai sans préservatif nayebi te eloko nini otiki kati na nga nayebi te eloko nini otiki kati na nga mpo na sante na nga ifale basala nga nano examen mpo na sante na nga de 1 moko na lukisa ngai atinda baavoka na ye atindelanga bato o aye atosolola boyeboye mokonzi wana abengisa mukuna asolola na mukuna ayebisa ye mokonzi aliboso na kendo na ye kobengisa mukuna ayebisi mukuna mwana wana soi-disant aza deja na bapreuve na yo pesa ye mikanda na ya lopango soki olobaki okosalisa ye salisa ye yo kutolakaki okopesa lopango mosusu libere mwana wana asala vi na ye oyebiki azalaki mwasi ya mwana na yo makambo osali oyo eza soni mukuna aleli alelaka papa na ngai eza mai ese esopani limbisa nakosala yango nakosala makambo nyonso to akoyebisa ngai lobi ntango tozongi lobi wana mukuna abenga na biro na ye apesi nga $1000 oluka ndako abengi commissionnaire na ye moko Constant ye wana na mutuka Constant mema ye boluka na ye ndako ndako yango ya kombi ata ya 300 mais garantie ezokoka te toki ozwa ndako moko 350 babengi ye no yo ozonga ndako tikelanga makambo ya charge wana ya ndako nga moko na kozwa charge nango nazela naye kobenga Constant ngo alobi moko na bengi nga azwi mbongo wana ngabi ya bon azwi mbongo problème eza te na boye kozonga su epa mokonzi wana nazotalela ye après na ye omona eloko te moko na bandi menasi na nga place nazalaki mokolo ndako wana abengani nga maître na ye aki asoloyi na ye alobi papa yo moko makambo so ozobanga te ata ndenge olobi olobelaka bato mokili mobimba bakondima yo wana oyebi ke makambo mwana mwasi oyo aza nango ata so aexplike mokili mobimba moto akondimelo aza na ye te papa parce que osali nanu bien te makambo oyo osali ye oyo mais mponi okoluka otrouve solution na mwana mwasi wana okotrouve solution na ye te mpona nini mokuna alobi mutunu oyo ezali kosala bien te abandi okangela ndenge amesani kogangela ye wana abifi wana deja nazo gérer yaza na maboko na nga soki napesi ye mbongo ma akokima na ye akokende ndenge aza na baimage wana ifale azala kaka na gérer ye kaka mais gérer ye pesa ata mbongo azwa moyen de vivre azala bien quand même alingi te après maître na ye koyebisa nga vi alobi ndenge babengani yo kuna oluka place moko hotel nano ovanda mpona 1 semaine bazomisili mbongo moko bango azaka na gouvernement azaka na présidence azaka na kombo ya bato ya président Fachi président alobi akopesa ye mbongo boye ezela babenganaki nga deja place nazalaki na mwana libanda nandimaki naki ovanda na hotel wana ntango navandi na hotel akomi après 3 jours akotindelanga ata $50 akotindela 50 000 akotindela ngai $100 epa maître na ye nazaki na moyen de vivre te namonaki naza na esika okende te navandaki na nga nano
Après na yekoloba mais papa nazo comprendre eloko te o nasi na sololi na bana wana déjà kokende so epa mutu wana te abandi kodiabolize ngai epa mokonzi wana alobi na yo kuta oza kuluna oza mpona nini okoki ofilme ngai alobi akritike yo alobi mabe mpona yo kokende su kuna te bato wana baza baescro ngai mutu nalobi na kosala abandi kodiabolize ngai namoni mutu siko ntango alobi bongo ngai o me mutu yango ndeko na ngai nde amemi ngai epa na ye me mutu yango akomi oloba so mabe mpona ngai mpona nini so abengi ngai so nazozwa telefone te mokonzi yango akomi obenga so nazozwa telefone te azalaki ni mutu ya idps ni mutu ya pprd aza na ye azalaki aza na ye kaka mokonzi ya kompanie moko boye après naye kovanda na nga moko nazopesa su bongo bato hotel te bongo akolia eza te bato hotel bakomi menasi na ngai naluki eloko nini nakoki osala ngai bino ndenge ye alingi kingi ezala te maître na ye wana tindi ngai nakende kokangisa ye na justice abi vie oyo nazomona deja eloko ya malonga eza te kende okangisa ye naye kokende na kabine moko epa maître kabengele asolo na maître kabengele nalakisi ye baimage nyonso nalakisi ye babiloko tala boye natindela ye te nga moko nde nazalaki na biloko na nga alobi na nga ok lelo problème ekobima mokili bakoloba ke asali mabe tokende nanu epa papa moko procureur nini kombo na ye kombo papa nani nini procureur zela kombo na yeso ya kombo na ekimi tokende pa procureur wana nasolola na mpo bango baza bakonzi moko baza bapapa moko ya baluba ya kala nazokende kokangisa te me nazokende nanu kosolola na ye en tant que papa pour ke lelo so bayoki naza na mokuna na justice moto ata moko toya kokondane ngai parce que eloko mokuna asali oyo eza violence oyo asali yo nanu abuse na yo après apesa o droit na yo alingi opesa droit na yo te savoir tokoma abengi papa wana procureur wana azwi telefone tokomi epa procureur abandi oexplike procureur nalakisi ye alobi na ngaki nakanga mokuna wana na dossier moko boye aesroka mpona lopango asala teti moto abondela ngai natika ye eza paster na ngai boye abenga paster mbakadi paster nde asengela ye natika ye me mokuna eloko asali oyo eza bien te akoki osala betise asali te boye ata balobi yo ozobunda mpona mboka ata balobi soki mpona nini akosala boye te aye obenga mokuna abengi mukuna bayebisanga mukuna ye pani na tongo makambo basolola na mukuna na yebi na ngai te baye ko fixer ya rendez-vous tokutana na pasteur tokutana na pasteur abengi procureur wana abengi pasteur na ye apesi rendez-vous tokutana na pasteur wana pasteur Mbakadi na procureur wana na avocat ye mukuna na avocat na ngai na ye mukuna na lemba wana na église moko eza na lemba wana mukuna bapesaki rendez-vous 9h mukuna akoma 7h babengi biso asa komi wana toye wana na bandi koloba makambo nyonso pasteur wana asengi ngai makambo eza makambo ya soni mama eza mpona réputation na biso nyonso kosala bongo te nga moko na obunda na trouver solution mukuna ye na document ya lopango apesi procureur procureur nde asimba mikanda lopango ya simba yango te ngai bino apesa ngai non kombono eza na kati te eza kombo bana ifale apesa mais nga bien sûr même soki ombo eza te mobali asomaki lopango avo abala ngai ntango akomaki na démarche yake atia mpe kombo na ngai na kati na mwana nde ayaki kobela wana ozoyoka pesa ngai document ngai na simba mukuna boya albi ezala epa procureur ok problème eza te ezali pa procureur yo mpe ozopesa telefone ngai bino boyebisaki ngai lelo teki ngai na kopesa telefone abino ozotika telefone awa etireti na ngai ya jupe epasuki ntango etireti ya jupe epasuki nalobi ntango etireti ya jupe epasukaki ezalaki na pasolaki yango na nini pour ke nakima na telefone bakobotolanga telefone bakosa ngai ndenge yapesi ye mikanda ya lopango naza na confiance te bakosa ngai babotolanga telefone bapesa ngai nini soda moko akende na ngai ti na atelier wana babambeli ngai nini etireti ya jupe nazongi su na kati ya bureau wana
Tant na zongi ba yebisi nga na tia téléphone na mesa. Na tia téléphone na mesa. O prix ya téléphone eza combien na yebisi bango. Pasteur ya mangembo alobi oke ngai na zu charge ya téléphone, nga na zo pesa mbongo ya téléphone. Ye mukuna azwa charge ya bato ya hotel, apesa mbongo ya alakaki yo, apesa na mikanda ya lopango. Soki ya kopesa na lopango apesa ki alakaki yo apesa yo. Mukuna oza d'accord? Oui, naza d'accord. Okopesa na kopesa. To solo liwa. Okopesa na kopesa. Bato nyonso bakepoke akena mikanda alobi na nga kendo solo na bana wana bo signer protocole d'accord memela nga bango bo signer protocole d'accord pour boteka lopango. Tango na ye ko memela ye bana poker azo yebisa bana na misu na ngai ke ngai naza na droit na lopango wana te. Po kombo na ngai eza na kati wana te bana wana nde baza na droit soki balingi bakopesa nga pe quelque chose soki balingi te bakopesa ngai te ko ute pa na bana ngabi biso na bana toyokanaki na déjà ke toteka lopanga na 50% bango bazo 50%. Tango tokeye na bango epa poker na banoko na bango poker akeye ko diaboliser bana. Ngabi bon nazomona lâche moko likolo alobi boye soit disant maître na yo azosambela caméra na prison donc ngai na kokota likambo ya maître na yo te parce que maître na yo azo combattre pouvoir na biso biso tozwi si caméra azo combattre biso na pouvoir ya alingi akende ko batika caméra soki ozoya na maître wana awa ngai na kokota likambo na yo te na tiki na isolé na nous mettre na tiki na nous mettre na zongeli isusu papa wana ngabi papa nga mutu na memeli o dossier na ngai après o diaboliser bana opesi bana idée ya mabe o bango bazalaki na ngote pourquoi alobi na ngai nga na salika ileko mibeko elobi nga bino ekomi mibeko te ekomi yake okomo protéger mukuna po mukuna azo combattre soki soit disant Kabila maître ya mukuna Roger ayebisi nga alobi na ngai mima bavie wana bazaki na posa babotola yo telefone wana nde basi bazwi telefone eloko eza lisusu kuna te bakopia yo eloko ata moko te moko na ye kozwa su pouvoir makasi parce que procureur alobi akoprotege ye parce que ye azo combattre nini Kabila ngabi me wana eza makambo na bango ya politiki ngai nayebi nini Kabila te nayebi président ata moko te nayebi président oyo aza na Congo c'est président Faci ozoyoka Kabila azalaki na pouvoir na moment na ye se eleki sikoyo ngai ezani ngai eza politicien te ngai nini eza na kati wana bozwi telefone na ngai non zwa mbongo yo soma telefone mosusu ele biso mokanda ke yo ozwi telefone okozala su na telefone oyo te so tomoni na telefone oyo tokokanga yo oyo ekomi bozomanipule ngai naza congolaise te nasali mabe nde na memeli bino dossier na nga bokomo manipule ngai muku nasali nga mabe vraiment nayebisi ye nga bina koluka même soki mpona kokufa nga nakufa mais nosala tu etuna kutana na président Faci nayebisa ye parce que mukuna azosala commerce na kombo na ye azobebisa vie ya bana bato na kombo na ye moto tozalaki na ye maître na nga mosusu abapesaki nga alobi na nga problème eza te mami ndenge sinye kaka lettre oyo biso tobima tokende nga bino moko bokoma ngai mami tibola bazwi telefone na ngai soit disant telefone nde ezalaki na image bazwi yango so bamoni nga susu na telefone bakokanga ngai natikali na image wana te nayebaki ata nde nini ya kolongola yango te nyonso tu yango nde bino bozwi bopesa nga nazwa ata bafoto na nga intime eza na kati wana bafoto na nga mosusu eza na kati wana nazwa baboyi numero ya telefone poke alobi na ngai napesa ye mot de passe na bino papa na ya kozwa ata numero na nga telefone abi okeyaka ntango na ye alobi na ngai yo ovandi wana ngai nabiki na kaye ozobimisa numero ngai nazokoma ozobimisa numero ngai nazokoma telefone na mesa ok nabandi nabimisi numero napesi akomi napesi akomi apesi ngai nini papier wana ya numero atikali na telefone alobi nakomeli mot de passe na papier natikeli ye nakomeli mot de passe natikeli ye mot de passe wana atikala na telefone ntango atikala na telefone nazeli mukuna data alakaki biso ekoki mukuna pesa mbongo alingi opesa te pesa biloko olaka futa mbongo bato hotel place okendeki kotianga bato hotel bazotianga vi mal à l'aise mukuna alingi te alobi bino bokanisaki soki bomemi ngai epa procureur nde bakokanga ngai boyebi te pouvoir eza na maboko na biso okosalanga eloko ata moko te likambo eza deja epa procureur so bino boza na posa mbongo naza nango te nakopesa eloko te so bokende okangisa nga bokende okangisa nga wapi ngabi ok lendi nga nabengi maître na nga abongisaki ke lendi oyo nde ifale sikoyo akende po dossier ezaki deja epana ya binenge nakendaki epa procureur alakisi ke nga parce que azoprotege mokuna soit disant mokuna azocombattre Kabila eza makambo na yo te yo okendaki dossier no mosusu ozoyoka
lundi on nde tobongisaki mpo tokende parquet mpona kofongola sikoyo nini likambo yango parce que ezalaki déjà na parquet navandaka bo directement namoni bapiblie biloko wana nabandi kotremble ngabi me mukuna akoseki bango ayebisi bango ke soki ngai nalingaki nazwa deuxième femme eza parce que mwasi nini eza nini na ndako asali lisusu ekobo nzambe likolo azomona ngai nazokosata ayebisaki paster Bakadi ya Mangembu paster Bakadi aza moto azobanga nzambe alobi ayebisi vérité ke mwasi naza nini na ndako asali ekobo yango nde nasali biloko wana nalingaki nazwa ye yo mwasi liboso asali ekobo ya mibale susu obali sika asali ekobo nga bino aluki place à se défendre eza défense oyo asali na ndimi te ke mwasi wana asali ekobo parce que muku naza politicien ya mabe bapa nakenda epa pokenda kendeki na moki na retrouver solution ezaki te akeo diaboliser na bana wana po nga nazwa eloko te bana baye koloba oh il fallait topesa yo 10% na ba etant toteka lupango tonga bi papa mama lupango bolobi bopesa soki 500,000 bopesa nga 10% muku na ke obize tina nga na bundi poto récupérer mikanda biso lupango muku na ke osalisa ba document lukuta ke azwaki mikanda lupango kancha azalaki na nyungu na ye quand même bozala pe na mawana o pokera yebisi biso ke yo oza na droit te po kombo eza na kati te ah bon muku na lobi akosala pour ke nga nazwa eloko ata moko te akosukisa ngai maître na yebisi nga bi mami déjà makambo oyo vie déjà pokende nga azoprotege vie mpona oyebi ke vie azolobela azokombattre Kabila oyebi ke procureur alinga te alivre mukuna déjà ekomi déjà louche moko na kati wana déjà procureur wana mpe aza mpe kutu na confiance na yo te nazoluka oluka méthode nini mosusu okoki kosala ngai binga aza na méthode te telefone bobotolinga image bozwi sikoyo méthode nini ngai nakosala naza na méthode mosusu ya kosala te nde maître na ngai bongisaki elende awa tokende porte muku na plainte na parquet tokende kofungola dossier yango na cabinet eza déjà après likambo oyo koya nayebi te soki soi-disant côté telefone etikalaki bazwi image mpo ye muku na ye moko wana azalaki na image wana azalaki na image wana amenasa ngai mokolo mosusu azwa image wana atindelanga bato mbala na mbala bamenasanga mbala na mbala nayebisaki ye nasala deja bavideo ya koyebisa bato ke famille na ngai ata soki ngai nazwi problème mokuna eza yo nde omoni abanga na ye moko azokima me mokuna aza capable ya koboma motu baye opiblie ngai bandeko na ngai bamama na ngai bapapa na ngai na piblie eloko te muku na botolanga telefone muku nazaki na telefone ngai na bandaki ozela après to bando ozela makambo ya nini confinement oyo esila nde tomona ndini ya kolanse makambo wana totiaki yango lendi awa avant lendi tala bapiblie nga makambo wana réputation na nga nde ebebi vie na nga nde ebebi ozoyoka vi na nga nde ebebi na minute oyo nga natikala kozala naza ni mutu moko te atikala kobenga ngai ke zwa mbongo yango osala mukuna boye jamais même ntango nazalaki na baimage wana natikala te na bino aza mutu quand même asali mabe me nazalaki na mposa tosolola en famille likambo wana esila mukuna alingi te baavoka na ye basolola na ye na ndenge nyonso tosolola likambo en famille mukuna alingi te azotiaki te eti makasi après likambo baye kopiblie ngai nazosenga bino mokili mobimba eza ngai te muku nasa piblie ngai déjà muku na bebisi vi na ngai nazomema muku na justice naza na bapreuve mosusu oyo na obimisa na justice mpona muku nayebi ke ata ndenge bazofinga bazoloba wana makambo oyo likambo ya montage eza te makambo oyo eza nango vérité eza normal muku na nasa menasanga déjà na munduki na bato ke nasa ele video ke ngai naza na image na ye te maître na yebisi nga bimami mpona protection na yo ndima kaka salela ye image wana parce que vieux akoya kosala mabe atindelanga bato na menace aloba kutu famille na nga mobimba tosalela ye image ke biso toza na image na ye te eza makambo ya lukuta oyo eza soki makambo yake bato moko soki bato moko balingi bapesa mbongo pour ke ntango bakopesa mbongo wana naloba ke bato ya soki tabenga bato ya nani wana soki soi-disant soki bato ya babengani kashu bien nazoyeba te biloko yango soi-disant
nalobake bangonde bazo pesa ngai bazo pesa ngai mbongo pour nalobake mukuna nde bazo linga ba compliquer vie ya mukuna nalobi na kosala na nga ngote maître na yebisi ngai soki eza pona protection no mami eza menace nga naza na posa na perdre yo te parce que maître azaki maître ya mobali na nga ayebi nga très bien ere moko azaki kote na ye ere moko kote na nga bandeko na ngai nga mutu na publier te nga nazomema mokuna na justice nakolakisa mokili ke mukuna asali nga mabe naolakisa mokili ke mukuna peut-être vie ya bana basi ebele eza ngai moko te eza ngai moko te nga nakende osala image epa mukuna mpo ke apesa nga mbongo ou bien mpo na namenase ye ou bien mpo nasambwisa ye te nasalaki mpo na intérêt na nga intérêt ya bien ya mobali na nga pour que nalengisa ye muke akobimisa mikando wana pesa mais mukuna aza teti amoni ke nga azaki na état de faiblesse naza na eloko akosala te naza na mbongo te akomanipule ngai nde omoni asali babétise wana ye nde mutu alanse baimage wana pour que baloba ke bato ya soki bato ya soki PPRD nde balanse bongo pour mpona bamonte bongo mpona kokweyisa ye eza lukuta bandeko na ngai eza lukuta eza lukuta eza lukuta ya lukuta eza lukuta ngai mutu ata moko te atikala kopesa nga mbona atikala mpe kokutana na mutu ata moko te soki ya bato anini soki bato anini ngai mutu na banda olinga nakutana eza président Fouachi na banda osala tu etu nazozwa contact ya bato pour kende kutana na président Fouachi papa président Fouachi ngai naza na insécurité na famille na ngai mukuna akoki kosala nga mabe papa naza na posa nano ya aide na yo nga mutu na publier ye te papa justice naza na posa justice yo olobi déjà ke justice esalama na mboka oyo osengi justice papa osengi justice nayibi eloko ya mukuna te nabuki ndako ya mukuna te mobali na nga abali ngai na bomwana nyonso tu akufi mukuna nde aye koabize na ngai papa nazosenga justice na yo justice na yo esala na likambo na ngai na mukuna nazomema ye na justice mukuna asa abebisi vi na ngai vi na ngai deja ebebi partout internet mobimba vi na ngai ebebi natikala kopiblie mukuna te mukuna babotola nga telefone bapesa nga mbongo ya telefone bazwa telefone bazwa na mot de passe na ngai nakomela poker mot de passe na papier atikala na mot de passe na ngai nayebisa bango mpe ke telefone eza na bafoto na nga mosusu ya mabe na kati bafoto na nga mosusu ya nga moko ayebisi nga abi ekosala eloko te mais lelo biloko wana bapiblie yango papa naza na posa ya justice na yo mukuna azosala mukuna soki azwaki nga ezalaki na lukuta yake président Fouachi azopesa nga mbongo asepeli ndenge nazofinga Kabila asepeli ndenge nazobakokanga Kabila eboyeboye akopesa nga mbongo nasololi na président nazalaki na présidence donc aza na lukuta moko ya kobebisa réputation ya président na makambo kutu président ayebi te président naza na posa justice na yo esala papa naza na posa justice na yo esala na libota na ngai président naza na posa justice na libota na ngai na miti toza na insécurité papa toza na insécurité na libota na ngai naza na posa justice na yo esalama papa sala justice na yo justice no esala nga naza na montage moko te naza na mutu moko te apesi nga mbongo kende nga na publier mukuna nazalaki na image wana te mukuna nde atikalaki na image wana babotola nga telefone na miso ya pasteur ya Mangembu na miso ya poker bazwa telefone wana mutu apesa nga mbongo ya telefone soma telefone mususu eza pasteur ya Mangembu na simu na ngai bapesa ngai te nakende osalisa simu blanche na miso ya maître na ngai papa naza na posa justice no esala vi na ngai ebebi papa justice na yo esala naza na posa justice nga nazomema mukuna na justice nazomema mukuna na justice no esala papa naza na posa justice na yo esala papa